Mbote bipai nyonso bozomi pona kolanda Mag FM esala kabiso plaisir makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na ete kitoko te presque et baby Mag FM s'intéressa ki na yango. Au Tamboli na ville province ya Kinshasa, oko remarqué que depuis tokotaki na période ya mvula, banzela mingi ekomi ya kobeba makasi. Po degré ba mvula o ezali kobeta na ndenge ya kanda, yango ezali kopasola banzela mingi pe ekomi ko créer ba érosion na ba commune pe ba quartier misusu. Kasi soki totali malamu, ezali nde manki ya ba canalisation ya malonga po soki ba caniveau ya bien ezalaka eko permettre mai ya mvula eleka malamu. Kasi eza na ba place misusu okomona terrasse moko ya mukie pembeni ya makadam mai ekoya na quantité belé na pression ya makasi esali débordement na terrasse ekotiti na kati ya makadam. Yango ezosala ke banzela mingi ekoma impraticable. Sima ya nyonso wana population nde ezali victime po moko ba chauffeur bakoma kalolendo okomona ba matisi transport tope bakomi kokitisa batu avant destination. Bakonzi en tout cas bota la population na lisu ya mawa na kobongisa banzela po circulation ya batu na mituka esalemaka na ndenge sengeli. J'espère boyoki po boye tanenge tche tanenge sali kitoro te. Opération coup de poing et sili na kotika ville province ya Kinshasa salite bisika nyonso babuka okomona ba salite wana ezakaka bolanda element oyo. Kinshasa, ville capitale ya République démocratique du Congo, mikolo oyo soki otamboli oko remarque que elati elamba ya sika kasi elamba ngo ya ndenge nini ya salite cause ya ba démolition oyo ezali kosalema ya coup de poing ba quartier oyo ba bukaki kasi bisika ba bukaki au lieu gouvernement et ya kolongola salite kasi etiki kaka salite bisika babukaki oyo ekomi kopesa pasi mingi na population nzokande kote misusu pe ekoki pe komema insécurité po ben civique bakoki kobatama na bandaku oyo etikali vide pona koyeba koseme trouble lokola ka oyo esalemaki na commune ya Mongafula epai wapi population balelaki po insécurité ekotaki suite ya bandaku oyo etikalaki vide. Population bazali kosenga na ba autorité tangu bazali kobuka balongolaka pe basalite bazali nanu na ba inquiétude ya ba curage ya ba caniveau ba côté misusu depuis ba cura ba caniveau batika kaka bosoto oyo soki bamvula ebeti basalite wana ekomi kozonga kaka na ba caniveau pe bakomi lisusu na pasi na ba coup de poing oyo bisika babuki bazali kotika basalite population bazali kotalela bakonzi po boye ezali kitoko te ezali kopesa bango pasi basengi balongola basalite wana. Ba receveur bakoma na système ya kosenga kaka mbongo na se yango Mag FM ekitaki na terrain pona koyeba pona nini système wana ekomi. Kinshasa makambo Kinshasa du jour au jour tokomona makambo ya ndenge na ndenge. Pona yango ba receveur bakomi na système ya mbongo na se. Mingi ezali ba receveur ya ba bus ba esprit de vie topé ba 207 oyo tobengaka esprit de mort. Bango bakoma na système avant okota na mutuka pesa mbongo deja na se pona nini binomoko boyoka ndenge balobelelaki na micro ya Mag FM. Paso moni biso ba receveur to so mbongo na se. Bino nde bobimisa ba carte bobimisa na ba matricule. Tozwa mbongo na se à travers
bato ba carte balekaka ebele yango omona ke tozwaka mbongo na se poste tozwi na se te essence tosomba litre na 3500 na omema mutu ti okomisa ye peut-être rond-point ngaba qualité o essence econsommé okoma na rond-point na mbongo no ya essence ekoki te otala ose retrouve na 4 personnes bato ba carte na 5 personnes bato ba carte moyen se retrouve eza te yango omona ke tozwa mbongo na se tokoki ozwa 14 personnes bien 13 misatu batikali bato ba carte. En tout cas, stratégie oyo ezalaka kaka mingi na ville province ya Kinshasa ba receveur ba pesi ba vi na bango pona koloba soki bakoma kosenga mbongo na se ezali pona ko éviter bato ba carte ba faux tête bato oyo akomata na kati po futa komi ko compliqué ye et komi makambwa. Toi tu me connais, moi je suis Yonani. Pona koboya babiloko wana yango bakoma na bango kozwa mbongo na se soki opesi mbongo na se te okokota pete. Pona yango tozo senga kaka na ba autorité baye bakocha mwa ordre po système oyo ebundisaka batu pe esalaka ke batu babungisa biloko miyibi bayiba bango na pression wana koto azolinga akota kuna azofongola sac moyibi pe ayibiye mwa ordre ezala kote wana pe na ba client boto sa musala baninga okoti na bis futa mbongo na yo po ezali droit ya chauffeur to pe receveur azwa mbongo oya musala azali kosala boyoki. Esika se moko ya kozwa soin ya malonga ya qualité ezali na centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Bakanivo ya ville province ya Kinshasa ekoma nango boucher bakanivo nyonso soki otamboli oko constater que ezali boucher Mag FM s'intéresse ki na yango. Rédaction
rédaction ya Mag FM et sali constat que soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque bakanivo mingi ekoma nango bouché. Awako phénomène plastique eya na Kinshasa okozanga komona milangi tendenge etonda na bakanivo. Nzokande kanivo ezalaka nzela oyo mai ifueleka kasi awa na ville province ya Kinshasa kanivo ekoma nango nde fulu. Yango wana banzela ezali kobeba mingi po mai mwaeleka malamu na kanivo ezate suite ya eta nango. Nzokande mai ezalaka ennemi ya makadam. Awa kotokoti na periode ya mvula, soki kaka bamvula ya makasi elandani, banzela mingi ekobeba pe population bakoko makolela ke biso awa mwaeto lekezate, biso awa tozindi, nzokande nyonso wana ezali manki ya kokure bakanivo po bakanivo ezali bouché. Tokosenga kaka na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila na idéologie na ye ya kin bopeto atala pena nuna ngambu ya bakanivo po bakanivo ya banzela mingi ebeba pe abeta sete azongisa service ya hygiène oyo ezalaki na chaque commune pe chaque avenue po na kolandela eta ya banzela nyonso po boye tala ndenge etie tandenge sali kitoko te. Na cadre ya article 15 kalai ngangu kalai technique papa oyo apona na ye koteka bakisi ya bokoko oyo ye moko asalaka bolanda. Tangu batu mususu bazali komi pesa na sombelanga kabelanga tope na kimoyibi eza na batu mususu bango baboya na bango bisenga senga tope koyiba bapona na bango koluka kosala kalai ngangu kalai tekniki kaka na cadre ya article 15 nde bomoni papa oyo azali koteka bakisi ya bokoko awa tozali na lemba foire esika papa oyo aponi kosala commerce na ye kaka ndenge bozali komona bakisi ya bokoko etandami na se awa donc chaque kisi eza na utilité nango tala ndenge batu bancercle ye pona koyeba chaque utilité ya bakisi oyo bazali komona sur place binomoko boyoka ndenge a explikaki naza na assurance bakisi na ye nango mboka na mupende muchoko mpese wana ezalaka boye bako bwagelo mpese okepa mundele za calma même ovandi na batu yo zaka boye kwa kara kongole mwa comprendre ngo ezati ya mundele za mwa calma mebiso bapendera bachoko na kozwa o babenga ngo libanga ya jaune okozwa yango pe ozolia ya kolia mobeso kaka boye mbuma ozi na kati ocho tafuna ozolia yango obandi suba ngo na masuba soko boyi bongo ozi oyo babenga ngo mvutima otuti libanga ya jaune ekomi poussière otiela mafuta ya mbila osokola mai ya malili te mpese soko za na ngobe mukusa soko sokoli mai ya malili obaisa ngo susu force po mai ya moto elembisaka nzoto makile komi pete okaka sango mais nga moko na sentir yango vraiment mukongo na na sali moi mukongo passe na ko kokuma moto te mais na parler nazo kokati mais nde nazo le na moto na moni batu batelemi ebele na ye na moni akati mwa mbumana apakoli batu moto aliboso moto amibale abitenga pena za 3e apakoli nga na mukongo awa sende na telemi bona oki mukongo na nga ezongi vraiment se na zongi vierge nde na bo se na za sir na mukongo na nga ebite lelo na parler na ozandeni oyo eza ya naturel eza ba makasa banzete bambuma nde soane eza mbuma so bacho na mukongo oyoka esui si place mukongo esili passe eza na ba misusu ba hémorroïde esoko meli yango esili eza bondoki te eza oyo eza naturel oyo bakoko na biso basalela oyo ya biso moko baafricain oyo biso moko tokoki kosalela
En tout cas, boye ezali malamu na place oyiba topo senga soki nzamba pambolio na sagesse moko quelconque lukape osalela yango po esunga baninga. Botala ndeti papa oyo grâce ya connaissance na ye azali kosunga batu po ayebi nature esungaka batu ebele pe azali kosunga batu na biloko ya bokoko. Kasi tokobeta kaka sete ke bakisi oyo ezalaka na ba dose respecté pona kwa empêcher mabe ekotelela batu. Boyoki Bakable SNEL na bapoto SNEL ezalaka lisusu na ete kitoko te oyo ekoma danger makasi pona population surtout soki mvula ebeti. Bolanda Chris Mukuna na commentaire. Soki otamboli na Kinshasa okomona la plupart ya ba commune awa na ville province ezali kaka na problème ya ba câble électricité, c'est-à-dire ba câble oyo memaka courant électrique. Soki otali lolenge ekomande konanga ndimelanga okoyoka pasi pote courant oyo ezalaka danger pour la population. Awa tozali na quartier Mombele na avenue Mombele botala bino moko ndenge nini ba câble électrique ezali exposé na se soki mvula ebeti awa ndimelanga mutu akoleka awa ezali te po soki omeki a yayo ekokuta o awa. Tosalaki pe même constat na commune ya Ngaba na avenue Mawanga na quartier Louyi tala lolenge pe awa kaka même situation to mituni eske SNEL ba jana e ba kitaka na nzela pona kolande la tope kosala entretien ya ba câble électrique oyo pondeti awa na Mawanga mokolo ya lobby jeep moko ebandaki koleka pe tutani na ba câble oyo bozali komona batu bazalaki na kati balengaki bafolaki liwa. Heureusement que ba Jean ya SNEL bazalaki kaka pembeni awa na cabine de bakotaki bakati courant po danger ya te. Na yango tosengi na ba autorité urbaine balandelaka pe basalaka état de lieu ya babiloko ya boye na ba circonscription nango po awa danger ezali en permanence po soki etikali kaka boye malamu mingi te. Ya kobongisa yango po toboyi lobby ya kokoma ke dia donné dia repris tokoboya yango po na niveau oyo ezali normal te bino bakonte sengeli bozwa bongo solution kitoko te. Na commune ya Ngaliema plus précisément na quartier Kanluka population bazali konyo koma na o etali pasi ya mai bakonza régie des eaux bokende kopesa bango solution. Balobaka l'eau c'est la vie kasi awa na Kanluka na commune ya Ngaliema plus précisément na quartier Lubudi l'eau c'est la souffrance. Population bayebi na bango mai ya régie des eaux te botala mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme esika yango bana bazali kosokola wana tala ndeti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mukepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki tozana mai ya malongati donc apasa ba mai to mela en tout cas donc pesa so malade belé tozana mai ba suksi donc ba mai ba forage. Oui, mais il faudrait que moi un peu, mais ils ont pas si mingi pour na ninga biso toza na kati ya Kanluka na bila pila so batoza na bango ils ont pas. Mayo ndeza boye soko tsango na munoko neti mungwa neti kisi do po kitsango eza passe. Yango to sengi na l'état congolais ata la biso likambo ya mai. Bakonzi ya régie des eaux population eyebi binote awa na quartier Lubudi bazali kotuna eske bango bazali na ville province ya Kinshasa
tope bazali na mboka mususu. Mai ya Régie des eaux ekota po bango pe ba se retrouver lokola na ba commune mususu. Soki bokotiseli bango mai esengo o bakozala nango po mbula bamela mai ya Régie des eaux ba ebite. Oyo kaka commune ya Kisenso kasi pona yango Mag FM esaleli bino carte postale ya commune ya Kisenso Olanda. Mbuko ba eza kumba ancien bourgmestre. Tango tozaki na commune Lemba le tozwaki ngambo na 75. Quartier yo créé en 76. Dans on a pas sur balité. Yo toujours on allait beaucoup ça combat assez bourgmestre. Monsieur Zaki révélation. Balongo de combat révélation ba tie combat ya mbo. C'est ça. Superficie en gros ils allaient 3 km². Habité ça on a 22 350 habitants. Sanitaire publique yawa tozana moko kaka. Tozana moko kaka oyo ezana côté ya terrain Lubembo ancien cimetière. Asala mwa. Hôpital moko ba Marseille, moko Kadeko. Susu ba privé oyo vraiment mingi ba yaka mingi oyo ya Kadeko na ya basango ba Marseille ndemi de salsa ko na ombila. On a la quartier depuis 81 timo lelo ça dit beaucoup hein so na sala ke chez Moroko tout ça c'est la kende vraiment que ma belle ça ngakate mais oyo so kuli population ba bakwe tata wana za tata la bana les bana mike les ba mukolo nous nous tozaka bon terme na population. Tuka likaba wenzi wana etoto ya passe tolimo zo passe na CSMT ro ba teki na bango ba individu ba teki na bango ba kete na salle ba démarche nous support ba benga na bato na ba CSMT ndenge ba parce que CSMT ba réserver yango pona passer à marché passer à l'école passer à terrain football mais so comme na mawatro alors yango na zo c'est là que c'est bien le bino boye na banda sur le dossier. Donc la vice-gouverneur de Jekoko Azali, vraiment dans ce cas honorable Akitanano, atala no terrain wana. Bon bana mingi. Ba petit mususu ba bimi wana ba beti na renaissance. Et bimi se bana ba mususu ba ngo ba bientôt aloke na fait club. Pour le terrain wana maintenant ba payer banda ko place wana. Wenze d'ailleurs wa érosion ko de salle, wenze tikale muke. Mais ba to ba banda ko ba tomsi ba to moyete. Bon, ndeni ni commune ko de quartier. Na biloko wa ndenge wana isika leta boteki na bitu mai na kata quartier Mbuku mai tomelaka forage Régie des eaux eza passe et yaka na ba 23h 01 mais oya forage ba pesaka de 8h jusqu'à 20h ba pesaka ne soki forage te passe. Au état national, moi d'ailleurs cabine 10 bande kufa baki pa osote lobi na yambaki quelques de jeunes ba moto mo habité botika na yim sa ba konzi ba mona ba responsable ay utala cabine 10 na 9 comme ça ba bongisa ba pesa ba tout na coupe du monde zo beta eza na lino foot zo et lo côté na quartier lo côté. Relation avec le chef de l'État, c'est une relation vraiment contact. Oui, les gens pour d'abord localité, après venir parvenir, chef de localité à Zani. Si dans la localité, on a un chef de riz, mais nous avons un contact. Nous avons un problème pour la commune. Il y a un problème à quartier pour s'engager, pour avoir une idée. Nous avons un notable, nous avons un chef de riz.
kini bopeto en tout cas to sensibiliser moto la moto soko la moki na ndako na tongo mama tata soko kombe lo pa mo ko ma pe bala voisin akomi bato bosalisi bakiti obie bozeli pusu ntango koleka otia yango bake obwaka vraiment difficulté nazolela bakonzi makambo etali baérosio na makambo etali nzela oyo babandaki batiki metali komi na difficulté kolongwa ti kokena mort liboso ezalaki nzela ezalaki malamu bazo ebembe boke na mort vraiment ekomi biso difficulté tozongeli soki kokumba bibembe na maboko eli mpona likolo ani baérosion bakonzi batala likambo wana d'ailleurs soki ezalaki awa make tona biro soki totambola komona baérosion vraiment moye te bandako ekei na mbula oyo tokobeta emi bandako ekei Oui. Oh, en tout cas, on y a tout mal. Semaine, les gars vraiment, ils ont dit ben d'abiga pour la entre. Bon, on a mon gars folle à la frontière de la Malaya, Wambila, Nassé. Les débats de la qui racontent un collègue de la mon gars folle. Chef Chistet, aux Aguinaye, pour la cause, la décision pour la dérive. Gaïnaye, pour la bana naye, na bana nga koto. Mingi miko kata bilanga ya batu kutumba bandako eza malamu te yango nazo plaider cause soki général Kasongo azolandanga vraiment atala likambo wana parce que na senga batiela na souci pour la place oyo baye kobundela wana pour répéter souté pour koto vraiment ezalaki quartier mo kimia okolongana na pomme 30 ou bien lemba livulu oyeno koto ata 0 biloko ezalaki te mais donc biloko ezali fo nazo senga pe renfort à la police batiela pe souci ati pe place oyo bazo ebundela vraiment mingi nazo senga na bakonzi ya ville batala likambo wana ya itali ya la police. Studio Liloba eye wana pona kosunga balanga nzembo nyonso olie babima libanda ya mboka bokima mbao na 14e rue boko enregistrer album na bino ndeti kaka bobimaki libanda ya mboka. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele.
Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Florent Okita ende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi édition ekumbamaki epa ya Elvis Meti bongo kuna na montage tozalaki na Peta Francis ende mutu a monter beleme lelo kitoko makasi kasi ya mboto kabwana tika to pesa bambote na mutoto amanyema kambelembele Miriam Fatuma mbote na yo bisika ozali mwasi ya pembe yebake yaya alingaka makasi mbote na yo Miriam Fatuma depuis Kankokolo la servante ya église Peniel Maranatha mbote na yo Miriam Fatuma tokomi na suka tolingi toka bwana toloba maloba mutuya nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba oyo papa na biso aibisaka biso chaque jour ezali Maître Billy Malua Cléophas ngana bino tokutani mukolo ezali koya te